Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Nabike Bozalaka, et Belen va poster télévision, Nabino pour la Kolanda magazine, Nabino Bonda Ekolo, Oyo et Kambemaka, et pas na mboka Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso ya makola lelo boye bakemo konzi ya mboka Félix Tshisekedi asalaki discours sur état de la nation na palais du peuple Olanda élément oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Lombo asalaki discours sur l'état de la nation liboso ya ba sénateur pe ba député oyo basanganaki na congrès na palais du peuple. Asepelaki na ndenge près de 10 000 nouvelles recrues se mobilisaki pour na ko soutenir ba FRDC pour na ko stopper agression rwandaise na est ya République démocratique du Congo. Kaka na occasion yango Félix Tshisekedi a réaffirmé qu'il soutient na ba FRDC pour la détermination na bango ya koboto la ba zone oyo ezali occupé na rébellion na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Chef de l'État a précisé que respect ya ba cycle électoraux ezali exigé. Yango azali ko sala appel na mobilisation pour na ba élection ezala organisé na délai constitutionnel. Toko senga kaka na gouvernement congolais, seni pe na population congolaise, baye bana ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka, baye bana ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pour que kimia ekota na est ya République démocratique du Congo, ba élection esalema na kimia pe population affectée na esengo nyonso. Biso awa to beti kambunda. Igo Mampuya cadre IDPS alobeli sur discours ya chef de l'État Bolanda. Soki na lobi na landa natala discours mobimba ndenge pesamaki le chef de l'État Mokonzi Mboka a voulu donner un message d'espoir et que le Congo est en train de changer et le Congo eza sous Congo ya kalate Congo ezali ko évoluer et que situation sécuritaire ya Congo ezali prise en main. On sent l'autorité de l'État partout dans Mboka Oyo. On sent un souci, il y a quoi investir dans Mboka Oyo. On sent que dans tous les Congos, les chefs de l'État sont en train de se battre pour que le changement ezala na domaine nyonso ya Mboka. Et donc vraiment un message d'espoir, un message à quoi sur les Congolais ba sangana, un message à quoi sur les Congolais ba tous à la harmonie, un message à quoi sur les Congolais tous à la vraiment un espoir et que demain les choses vont davantage évoluer vers le positif. Il y a un impact macasse dans le social. Il a parlé d'investissement, plutôt financement, études. Une affaire de 12 millions de dollars pour financer les études. Il y a des voiries, il y a des routes, il y a des coins sur Mboka. Qui a apporté beaucoup sur le plan social. Et donc, mais les élections, c'est un engagement qui il faut que l'élection soit conformément à la Constitution. Il faut qu'il y ait un engagement en athée parce que Badongolomi Soubako s'appuyer na Elokwana pour déstabiliser davantage le pays. Donc, élection ezali eloko ya munene pour Mboka na biso. Mais les sociales ezali eloko eza automatique. C'est pas par une baguette magique et bamoni mbalama kolia. Budget déjà, tant que budget est commis na loin de 4 millions et commis na 15 millions aujourd'hui, 4 milliards et commis na 15 milliards, ça veut dire qu'il y a un impact des autres là sur le salaire ya bateau. Les lots, aux hommes na côté à où est mise à la retraite, il y a agent de carrière de l'État. On a vu que augmenter mbongo o augmenter en gros. Donc aujourd'hui, nous avons une retraite avec toute l'honorabilité possible et vraiment ils ont ça là que même niveau à ba vie à te changer parce que tant que salaire est mati, tant que frais de retraite est mati, nous surtout on est ça là que niveau de vie à tout est mata. Évidemment et au ça là du jour au lendemain et ça de plus de plus en plus jusqu'à ce que tout bandit déjà toujours évolué déjà tous a une négative mais là on est rentré tous en à point zéro mais on est en train de monter et d'aller certainement vers l'avant. Et sali pasi comme on a Jemi Est Babomi Motona Boulevard na Pascal Bolanda élément oyo. Ezalaka
esengo comment la population va vivre la kimia, va fêter la kimia, va tambola pe la kimia parce que ba ebike bazalaka toujours protégé dans la police nationale congolaise. Mais comment na oye salami na mokola samedi awa la Pascal et sali pasi pe mawa parce que la police ya jemi oyo toyebaka yango mingi pona kokangaka bakuluna kokangaka bato misala ya mabe pena koluka koprotege bato na babie na bango. Mais ya mokola lelo policier kaka likola tracasserie ya bato bamoto aye koboma ndeko mobali oyo omoni alali na se awa akomi awa ndenge nini tuna ngai population nde basepelaki te na comportement ya policier parce que likolo ya tracasserie ya ndenge bapolisier besa kosenga ba 200 francs ba 500 francs komenasaka bachauffeur to mpe bawewa etindaki policier oyo na motema mabe aya koboma ndeko mobali oyo abetaki lisasi a 0 metre kutu ndeko oyo c'est la population balobi ke azali na ye kutu wewa te mais lokola la police akalkulaki wewa mabe eye kozwa innocent na kanda wana population bakumbaki ebembe ya ndeko oyo ine ti baye kodeposa yango na bureau ya la police pe désordre esalamaki na ndenge ya mabe malgré bapekisaki caméra efilme yango po mobulu elekaki makasi. Mais botaka tozwaki ni image ya ndeko oyo kutu population bapie la police badétruire nyonso oyo ya la police parce que bakonstate ke la police oyo ya jemi ezali vraiment komema badésordre pe makambo ya mabe ya ndenge na ndenge. Toko interpellé ministre intérieur pe commandant ya la police générale Kasongo yebaka kopesa bapolisier mate ya esengo po bakokoyeba ndenge nini ya kotambwisama pembeni ya population po makambo boye esali mabe makasi tane ndeko oyo abebisi bomoi na ye awa peza biso tobetisika mbula. La police akangi miyibi ya bakwa na cimetière ya Sifoko bolanda elema oyo. Tango biso magazine bonda ekolo tolobaka likambo ya article 15 mingi bakasaki article 15 yango ezalaka ya koyibaka to pe ya kosalaka mabe. Mais il faut koyeba ke article 15 elobi mutu il faut créer idéologie moko ya bien oyo kopermettre ke ata ozokotekisa eloko na yo tozali kosala mosala moko boye o se retrouver. Mais bandeko oyo bozali komona ya bango article 15 ezali kokendaka na basimetiere mpona koyibaka bakroi soki bato baye kokunda bandeko na bango. Lelo oyo bana ya mura balelaki bango cousin awa na cimetière ya Siforko po bayibaka 99 jours mais 7e jour ezaki nde ya Nzambe. Tala ndenge bakangi bango inde ti epai ya major Pellet à la police ya Lwasa quartier 3 po kimoyibi na bango ya koyiba bakwa eleka nelo. Bino moko boyoka tango kamera ya bonda ekole ekitaki ndenge nini babetisaki mbonda na Lwasa mais baza bamiyibi bakwa musuku toyete etikali soki 6 sacs sisa ketikali kuna na bila ya posa bajie sisa kwa netika mweto ya nango na moto bizi ezalaki to o to yaki na waka mwe santiome sisa kiso yawa yo tonda yoso plus de 1000 croix ko bajoyo bango bazwa to ito to mona na bato batekela bango to zo ape bango belé to bakangi miyibi na Sifoko bayena bango awo neti oyo ezaya pas même un mois ba depuis akundi ndeko o mwana muke basaki yango ebele pona nini mawate peuple congolais ata de grands ala ozota mai toteka mai boseki porter na bakuwa boye ya boye esali mabe makasi po tango bandeko misusu bazali kolela bibembela bango bazali kokele kokunda mukola koluka kokele kobokisa cimetière ba référence ezalaka te parce que bandeko oyo bazwa musala koyibaka bakroix pe kokele kotekaka yango mingi esika bato oyo basaka bazunga liminyumbu ya boye esali mabe makasi ata babokilo na bango kutu babaye bango na motema moko yango biso awa tobetisika mbunda. Koka mwana komini ya Makala Jemi a saboté église ya Pasteur Masoma bolanda elema oyo. Likambo tali sécurité na komini ya Bumbu na Makala ekoma na yango lokola siloga moko ya makasi po ba jeune ya Makala Bumbu balala kalisusu te obima na kwe bakangi yo ozonga boye meya kokamwa ekamwisi population makasi après ba tracasserie na bango bakoti na kati ya église o la veni Kimbala botala ndenge bapanzi bakiti bapanzi ba mixa video ba instrument kutu kolobate tala ba fa mopanzi groupe kutu kolobate esali pasi koyeba ke pasteur ya église wana kutu chance avoyagaki na ye akendaki Matadi atikaki pasteur moko responsable wana balingi babeta masasi esalaki pasi na population
population bapanzaki biloko bakendaki na bango population basepelaki te ata ba musulman bato ya catholique ya Kimbangise basalaka aux environs ya pembeni wana babetisaki mbondo na micro na biso boka ndenge balobaki namoni kaka mbala moko basoda bakoti awa misu bafungoli baporte église na baéclaireur ya jemi kwala soit disant basangalaki na ya mombele bakoti awa toyebi te problème ezalaki nini na meki kobima na tuna problème eza nini namoni babeti nga coup de balle heureusement nzambe aza bien ekoti na makolo zwinga te ekoti na mabele bakoti na église basali sabotage ndenge bomoni na baimage bakangi bafrère babeti bango des ordres ezalaki vraiment makasi telefone nango nazalaki nango kamone ebungi nayebi ekupe te ebungi mpo ezalaki na chere so mpe bakendaki nango nayebi te natala batelefone eza te biloko babien matériel ebebi nde bomoni awa ezalaki mpenza mabe fort lisolo ya jemi bakomi baadjectif qualificatif nde bafrançais baloba kaka esali mabe makasi tokosenga na général Kasongo réputation na yo ekomi kobeba na bapolisier ya province ya ville ya Kinshasa en tout cas na niveau ya makala na kone bourreau esengeli bozwa décision po commune ya Bumbu pe awawa desordre ekomi ya makasi ya bapolisier bikangakanga boye mabe makasi toyebi te pase maswama asala nini pe asalaki nini boye kitoko te dossier eza à suivre point chaud ça obika na quartier toi na Masina bakangi miyibi en pleine action bolanda élément oyo mwana mobali oyo bozali komona azali suka na moyibi mosala na etango biso tokolaka bapongi na butu ye opération kotambolaka kolukaka koyibaka to mpe kobotolaka bandeko bazonga ndako bareta bambongo to biloko na bango ya ndenge na ndenge asalaka opération ne na machete oyo moni alati na kingo yango bokola lelo akweyaki na libabe bakangi ye na bapolisier ya point chaud tosa obika oyo kumamaka na komanda Botau mingi ezalaka na veni bakata na tinel na commune ya Masina quartier 3 référence Rai Mulongo mwana mobali oyo azali suka na moyibi soki okutani na ye sambela kaka zambe tope luka mapapu opobuka po atambolaka ye moko te bazaka ekiri me ye akwelelo na libabe boyoka bino moko ndenge nini babetisaki mbonda afa biso tozali babirode ya mabele tokengela mabele na biso toyaba na mapela me naokamwa bagene lokola bagarson oyo toyebi te kindoki soki nini mwana mpena age monene boyekola ata métier ata ya moke ata meniseri ata maçon oyo bandenge ozwa na efiske ya 10 francs oyo ede famille na yo ozoloba aza na famille ya mama soki baomona yo na 1h 2h du matin simili sheti baninga bauti oluka mbongo na bango ya pasi yo telemisi yo kati epota nga natikala na blessure makasi likolo na bango bakuluna ona de bonhomme natika na blessure bato na kanda makasi ya bato ye bakangaki ye mingi na ngonga ya 2h du matin tala misala babe asalaka ebibi na poisa moto aboye esekeli kotinda ye na angenga tope na buluo tope mingi kuna na kanyama kasese asala bilaka parce ke azali moto balonga te kovivre ya population biso awa tobetisika mbonda association ya baresponsable basalaki salongo kitoko na avenue président na Rai na quartier 3 bolanda élément oyo tango tolukaka basecteur to mpe environnement na biso ekoma propre boye bakenda Masina balider bazalaka na bango te basi bakendaka na bakufa na bango parce ke bazozeleka na tanga bakampagne baya kokosa population na bakopa loso na bapolo to mpe na bachapeau mingi na ba 5000 fois mais il faut koyeba ke bajene ya lelo balamuki bango balobi bakosoutenir vision ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi mpe ya gouvernorat ya ville ya Kinshasa botala awa tozali na Rai bandeko ya association de responsable ya bazali banani mingi bakameramen basangani mpona koluka koassainir mabele na bango a la quartier 3 ekoma kitoko mpo balingi ke environnement na bango esengeli ebonga mpo soki balandi bapoliticien ekozala kaka pasi parce ke bango bayaka kobebisa mpe bayaka na baprofit boyoka bino moko ndenge nini babetisaki mbonda oyo tosengaka na chef de l'état asunga biso mpo nzela oyo eza leseli nzela oyo kosunga biso oyo kosisa embouteillage eza nzela oyo bana ya gare centrale ntina aéroport eza principal mpe ya monene donc oyo ezaki nde soki basungi biso tosali nzela oyo ekomi propre embouteillage osila
tokosenga pe la population ya bandeko ya rai awa koto la masina boye bape kosangana na bandeko oyo pe banotable mingi bosangisa ta mwa mike bosoba bapau bakongo to pe barato po permettre jeunesse bakoka kosala salongo parce que environnement ezali ya bino soki ezali propre ekopesa pe kitoko bokolela malamu ngumi ya kozala te awawa topesi bravo la bandeko la biso basaki salongo oyo pe tobeteli bango ka mbonda kitoko. Ba-Africains en général, pe ba-Congolais particulier, bazali na esengo makasi ndenge équipe nationale ya Maroc ba komi na demi-finale bolanda reportage oyo. Bon ngai, premièrement d'abord tant qu'Africain, na sepeli makasi parce que bakendaki 5 pays. Bon, Maroc pour le moment aleki na finale, na demi-finale. Nazane esengo makasi tant que Congolais, tant que peuple africain. Tous soutenir à Kendeti na Souka, pourquoi même pas qu'on remporter à la Coupe du Monde historique pour Nabiso, Africain et Rosala Pe Malam. C'est pour Nabiso Africain, na niveau Oyo Maroc a comme nango, niveau to comment qu'on kende 5 équipes, Cameroun muta memaka biso. Mais le comité tour ya Maroc, toza vraiment ne sengo ya makasi, ngaku nazo senga ke akomati na finale poto bando kende 13 équipes. Ezala gande bongo. Eze sengo pour Nabiso Africain. Makasi pour Nabiso Africain. Et ça vient bien. Maintenant, le Baboué pour le Maroc a gagné qui chance à l'Ambamoko. Mais il a gagné dans 2, 3, 4 mois déjà sous chance comme il travaille. Donc, le travail n'est pas un mais c'est une demi-finale. Mais ça peut blaguer contre France. Match où va préparer en conséquence pour remporter ce comme la finale. Donc, la chance est belle dans le peuple africain. Tous les positionner sur la Simarbango. Fausse à Maroc. Bajen ya quartier boîte babeta qui match amical pour nous soutenir FRDC Bolanda élément oyo. Na appel oyo et Salemaki et point mwana mboka Fachi Beton le président de la République démocratique du Congo et Salaki kitoko na bajen ya Kobini Angalema précisément na boadi na quartier Ngomba Kikusa bajen ebele bazalaki bakulura bakendaki na bango kisoda ko soutenir FRDC en tout cas ba maman ba papa ba sepelaki makasi na yango bajana batikalaki ba bekisaki bo bangela matchi esalaki kitoko makasi awawa na terrain ba musulman na commune ya Ngalema possiblement na boadi elekaki kitoko makasi ezalaki bazairwa na ba congolais ba betaki match mebeke ba congolais ba gagnaki 2-0 boka ndenge ba betaki mbondo na micro na biso biso ba jeune toza na droit ya ko défendre patrie na biso d'ailleurs to mona ki mokonza mboka Fachi Beton akendeki na kitona pona kotala ba militaire nyonso ba jeune nyonso basarolaki na armée biso bana ya Gwadi tokendeki pe tosarolaki na kati ya armée tokendeki alors ya mibale tozalaki na stade de 24 pe alobaki na biso tosala eloko oyo tina bakartier mpona kosensibilize jeunesse na biso yango wana omoni ntina tosangani bajeune mpona kobeta bale oyo mpona kosoutenir FARDC tosengi na jeune nyonso ya Bwadi na quartier Mobaikusa azala vigilant mpo mokonzi mboka si alobaki deja yango mpe toyebi kaka na eliki ya ndenge bakongole baganyaki bazero bapolaki FRDC pe na bajene bakendaki kosadere na FRDC mosala kitoko na edike mpo na kosoni mwana mboka Fachi Beton ekosala kitoko makasi po FRDC ekokandeka na bitumba oyo boyende ezalaka abelisa mwana bamvula ebele azwa lisungi te azosenga lisungi na batamitema ya mawa bosunga ye omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba to pe moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na baeglise to pe mpona kosunga kosalisa bato na bahôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona azali mama azali kovivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami
na bengi bino po naza na pasi naza na mwana oyo abotama na Belgique aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwana ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwana nazomema ye na kine nde akomaki kofanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botikanga te bosalisanga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe nape masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesinga mwa geto tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunganga nzambe mpe akopambola bino tosengaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana na moi image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa me batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ye te bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ye te badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elaka ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi pe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci bomesana kolanda rubrique na bino pona nini boye epesaka bino esengo makasi na bandako bolanda nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko ngai mpe kombo na ngai mama mokristo na Pascal mais l'église ekoma ebele na baveni mpona bapasi eleki baesprit bakoma mpe ebele mpona kaka balia mpona bavivre donc bazosalela mpenza na bosolo te baeglize yango ekoma ebele balabala momona di église ozocomprendre te esika nini kuta okokota. Merci beaucoup. Ngai komona ngai Oscar Kamana lelo soki na balabala ekomi 4 églises 5 églises eloko ya liboso ezaya kolobinke soki ozaki na petit na yo bandaki kobetela mbunda na petit bandaki kobetela mbunda muno ozo gérer bien te ça veut dire mais vous savez déjà s'éloigner très masika siki nani goût ya bunzambe c'est kotika tenaki c'est quoi kokende nanu ba former yete basendo ko moko songote mala moko asale groupe de prière mala moko andi ko mibenga lokola pasteur c'est-à-dire eza bazoluka balar na bango moyen ya ko vivre moya kolesa mabota na bango parce que ceux qui bazali ke ba servir nzambe na veni moko bakosanga na bango nyonso place moko basa l'église moko po ba servir nzambe comme eza intérêt ya mabota na bango na ba famille na bango yango zomona ba biloko wana biso moko toki kosanga na église moko na quartier biso nyonso to proye sika moko mais omona kete omona baolandela bambongo na bango po basunga balibota na bango ba famille na bango basi na bango na bana monike
bakaboli baeglise bongo. nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te. Bon biso tokolobela makambo mingi ya courant. Pourquoi courant etambola mabe? Mpona nini boye? Mpona nini boye? Mpona nini boye yango wana nde kitoko. Caricature ya mokolo ya lelo jeti jemba akoko tiri abeteli bino bisolo nini bolanda. Tango toyebisaka bino ke na ville province ya Kinshasa bakamba transport eyebalaka te soki ezalaka prix nini parce que neti kaka gouvernement provincial na secteur wana transport babeta domaine yango kara toyebaka te soki ministre ya transport azalaka to azalaka te soki mpe azali eske amonaka to amonaka te yango honorable na cadre ya barondi na ye atambolaki lelo abete so lisolo nini po ye moko kimona meso azalaki na terrain honorable na kade kotambola na ye aye kokóma na parking eske bazobelela mituka ndenge na ndenge yoka ndenge nini eza kolekana zando 1500 zando 1000 francs zando 1000 francs bino moko bomoni ndenge nini baza kobelela zando na bamarke na marke koto azobelela 1000 francs koto 1500 mais bato bakotaki na mituka 1500 bakomi kokima bakekota na mutuka ya 1000 francs yoka ndenge nini noko azobelela bazokima kalme poro bakozonga soki etondi kuna bakozonga kaka nyonso oyo eza kaka nini prix ya transport eyebalaka te bawoleli bakele kote ya moins cher parce que bayebi ke kuna masolo eza kitoko me kote mpe bayebisi bango ke soki kuna etondi bakozonga awawa nyonso engeli olakisa nini yoka ndenge lisolo ezokontinue différence ya tarif le même trajet honorable akamwe azomona différence ya tarif kaka na trajet moko wana yango alobi boye à chaque temps chaque prix matin midi soir donc prix ya transport eyebalaka lisusu te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ya kokamwa ya boye esali mpasi makasi komona ke na kati ya ville province ya Kinshasa prix eyebalaka te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ministre ya transport lamuka mpo oyo ekomi kosa vraimen sonia nayebi ke bozalaki ebele mpona kolanda magazine na bino mbonda ekolo emesala kopesa bino bainformation ya kitoko bosabone massivement na mbonda ekolo officiel ekosala kitoko makasi epuis tofongoli bino baporte na cadre ya bafete oyo baspot publicitaire na bino boya ebele mpe bobenga biso na banimero oyo eza affiché tokomi na suka ya magazine na bino na nsima ya kamera ezalaki Benjamin Kilunga ye nde asimbaki yango tokutani mbala nsima soki yesu akoya te bana ya selemba boyebake na selemba lider azalaka te kaka gogo ya some Patrick tokutani mbala nsima